Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Kinshasa oye! Kinshasa oye! Kinshasa oye! Eunwe! Embazie! Binemunyakunwe! Yangalala! Ese yoka kiese kui. Sai vokan sai kui. La kumwa tata mwana pe tata molimo santo. Lelo ezali le 17 mars. Pona kokanisa papa Kulutu. Eza mokola mabondeli likolo eza kofungwama baza koyamba baraporo ya moto na moto feti munene kuna na nkamba liki akendaki yango bomoni ke a gauche exercice na bango eza faute te baza na raison kasi nga mpe na koloba mingi te tolandaki mateyi na biso papa pasteur ateyaki biso abandelaki na banzembo ya bayuda ake na mibeko mikanda ya suka toyoki tobomba tosalela mpo mokolo wana tobika likambo monene nde ezelaka biso ntango babomaki nkolo Yesu bao basalaki mosala wana balobaki ete makila na ye etala banani etala biso na bana na biso wana mpona kolanda nkolo Yesu sala makasi mpo kota na likolo yango wana mateyi ya mikolo nyonso totika mabe tosala malamu tolonga balatisaki ekoti ya Zurube makila ezalaki kobima ntina elonga bamemaki ekuluzu na ye nzela bamama batango batali balelaki ye alobi bolela ngai te bomilela bino moko ngai nzete ya mobesu basali nga boye bongo nzete ya kokaoka tala makambo eza koleka mokili eningani elobami ke mwana moto akomi na nzela ye olobi nini elobama bien milimo ya mabe ekotambola yo moko omibatela ntango nkolo Yesu akozonga ayo kokuta biso toza ya kobongama ndenge azwi exemple nalopesaki lobi Josué Yosua ntango akufi ange ya Satana aweleli ye avant awelela ye
Satana ye moko alobaki na tata Nzambe tala mwana na ye elamba mabe. Nzambe abenganaki Satana akamati ange ye tata Nzambe longola ye elamba wana change elamba mosusu. Elakisiki awa na mokili tosalaka mbeba mingi, kasi mokumba azalaki nango. Omoni Moïse, omoni ye Josué, Nzambe atali te asalaki mosala monene a récupéré ye. Mais biso est-ce que toujours récupérer Nzambe a récupéré biso? C'est ça le commandé kozala biso. Ye moko nkolo Yesu aza koya. Milimo ya mabe ekomi mingi, tozali kokufa liwa moko ya somo ya mpasi, kasi toyebaki ete koya ya mwana moto ekomi na nzela. Ndenge bateyi biso makambo oyo bateyi biso na tata pasteur, biso toye kolanda biloko na biso mpona kotonga Yelusalemi. Elakisi ete nkolo Yesu atosaki tata Nzambe, papa kimbangu atosaki nkolo Yesu, bapapa batosaki papa kimbangu. Sika biso tozotosa banani? Bapapa bango balobi Yelusalemi yango wana biso toye kozwa biloko tokenda kotonga. Kotolonga makambo wana ya nkolo Yesu amonaki pasi, tata Simon Kimbangu amonaki pasi, babwakaki na mai 30 ans na boloko. Na 78 nkolo Yesu alobi olongi na yo tika bima na boloko. Ye alobi te, toyokanaki 30 ans. Elakisiki na 51 nde atikaki biso. Siko misala na ye yango tozosala lelo. Bongo bie bongo te. Yango nalobi na koloba mingi te. Toyebi lelo biloko ezali ebele. Ezali bi ezali te. Tosilisi na kombo tata mwana mpe tata molimo santo. Amen. Ikangana kumisa ekimbangu okati ya livulu ya molili ye mokwa ya kikosi kulanga Nzambe kimbangu kimbangu nayoka kimongongo moko mobenginga mongongo na ye kimbangu ikangana kumisa ye kimbangu okati ya livulu ya molili ye mokwa ya kikosi kulanga Nzambe kimbangu kimbangu nayoka kimongongo moko mobenginga mongongo na ye kimbangu nzoto pe molimo mwanga na pesi yangu na kimbangu